Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tozali kopesa bino basango mpona koyebisa bino ndenge nini ba scorpion noir na biso bawutaki kotambola pe kokota na ba terrain pe bawuti kopesa ba information moko ezali très important po ete tango tozwaki ba information yo tomonaki malamu ete ebongi te toluka toloba yango na ndenge ya kinsweki to ya kobombana ebongaki malamu topanza sango po ete ba ndimi ya bamangomba bazala deja alerté avant ete likambo ya mabe ekomela bango to ekoma na bamangomba na bango. Bandeko babolingo touti kozwa ba information ezali très important tozali surtout ko signaler na bandimi nyonso kimbangiste tozali koyebisa na bango information touti kozwa il faut ba prendre yango au sérieux po ete réunion moko oyo esalamaki d'urgence oyo bazali koprepare yango a complicité na bacombattant ya Tshisekedi oyo bazali kuna na Congo. Paraît-il Tshisekedi na bato na ye bazali koprepare kumoko oyo balingi bakende kosala trouble ya monene na église kimbangiste oyo ezali kuna na Kinshasa na Sayo po ete balobi ete bakimbangiste nde moto bapesi motu makasi na bakongole po ete lelo bakongole bakende kopesa Joseph Kabila bavoi. Yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo bino bato bokozwa ba information oyo bomeka kopanza yango mpona koalerte deja bakimbangiste oyo bazali kuna na Kinshasa na église ya Sayo koyebisa bango ndenge nini makambo ezali ko se préparer awa a partir ya poto bato ya IDPS oyo bazali awa na Bruxelles selon ba fuite d'information tozwi bazali en communication na bato ya IDPS oyo bazali na limité kuna esika Tshisekedi azali bazali ko préparer kumoko oyo ete bakokende po ete bakotela bakimbangiso bazali kuna na église ya Sayo bapanza église babuka nyonso wana nde ezali baplan na bango mpona bango bazali koloba ete bakonzi ya kimbangiste nde moto bapesi pouvoir na lelo ete Joseph Kabila akamba lisusu mboka na biso tina 2016. Bandeko botala kaka bamakanisi ya bato oyo bavandi na poto bazali na yango pe eloko nini basali bandeko bazali kokotize bambongo ya mingi balobi ete batindela bango bambongo wana po ete ba opération bakokende kosala kozala makasi mingi. Tala bamakambo bazali koloba batindeli bango bambongo balobi ete basomba ba matériel nyonso tu oyo ekoki kozala possible oyo ekoki kosala ba dégâts bisika nyonso to bango bakoki kosala balobi ete
zwa ba localiser bisika nyonso tu oyo bato ya Kabila bazali bakende ba menacer bango pe bakende na église kimbangiste bakende basala trouble ba préciser bien balobi église oyo ya sayo yango na tozali ko yebisa na bakimbangiste nyonso o bakolanda émission oyo ba alerter déjà bandeko ya kimbangiste oyo bazali kuna na Kinshasa na église ya sayo bazala mayele bazala vigilant po ata soki bamoni groupe ya bato moko ye bakoki kosala je bakoteli bango na kati ti kuna na kati nde ale bake kosala bamakambo na bango yango na tolobi ete Tshisekedi en tout cas tomoni ete akomi nde kolekisa est-ce que bakimbangiste bomonaki bango mokolo ya vote bakangaki bato na makasi po bakende kovote ekomi neti likambo moko ekomi neti ya koloko ekomi neti kindoki soki Tshisekedi azwi te pourquoi ya kotinda bato na révolte mais ezali mawa mingi soki ozwi te omoni ete peuple avotaki yo à 100% te vandaki miazela 2016 ye Tshisekedi aza kokanisa ete ye azwaki bavoi mingi koleka Joseph Kabila campagne kutu ya malonga asali te tango Joseph Kabila azali koboma nzoto azali kosala batourne na ye avandaki na Afrique du Sud soit disant que bandaki kozela avion na hélicoptère oyo ba hélicoptère ya ndoto totikala pe komona yango te yango na balobi ete bakokende na église kimbangiste bakende kosala trouble yoka lisusu eloko mosusu bango basali mpona kolakisa ete bazali kaka bato mabe mpe bazali bato oyo balingi Kongo ebonga te eloko nini bango balobi lisusu balobi ete bakotinda balobi ete bato na bango bakendeke lisusu bisika nyonso to oyo besika babongisi banzela bapesi bango bapioche babiloko ndenge na ndenge na butu soki bato nyonso balali bakendeke batimolaka bamabulu babebisa bamisala nyonso ya 5 chantier yango na tosengi na polisi ya Congo azala veye babanda kocircule butu nyonso po ete programme na bango ezali ete babebisa babiloko nyonso tu oyo Joseph Kabila asali ya 5 chantier oyo makambo tozali koyebisa bino ezali liseki te ezali baprogramme ezali établi oyo bazali na communication na bato oyo bazali na Kinshasa oyo bazali kosalela bango oyo ndenge bazali kosalela bakombata na bango soki bakombata na bango bacotisation mpona kotindela bango bambongo kuna na Kinshasa bakende ti batinda yango na Kinshasa po ete basomba bamateriel oyo bakobebisa meme babie ya 5 chantier pe mbongo mosusu po nini bamela babiere mbongo mosusu po ete bazala na bargent de poche tala bazali kotinda mbongo na Kongo na makambo ya bozoba olie batinda yango na makambo ya malamu esala malamu mpona mboka me bazali kotinda yango po nini ekende kosala misala ya mabe bandeko bino bozali koluka bakimbangiste nde na problème nazali komona parce que ezali bakimbangiste te nde bazali koproclame baresultat kuna na Congo ezali bakimbangiste te nde babandaki kokanga bato makasi mpo bavote Joseph Kabila mais bino problème na bino ezali wapi na bakimbangiste yango na toyebisi na bakimbangiste ete bozala éveillé bino bato bozali na église mère kuna ya sayo bosala attention mpo ete plein ezali kosalama na bato bazali na Bruxelles na limiter kuna esika Tshisekedi bazali ko préparer donc programme na bango ezali ete ndenge to bandi semaine oyo botala ti ndenge to kokende ti samedi donc bazali kaka na programme balobi bakende ko surprendre bato ya église ya kimbangiste na sayo basala sanduma kuna mais to sengi na bakimbangiste bozala éveillé papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie ezali pasi mingi pe mawa komona bato mosusu ndenge bazali ko se comporter awa na poto pe bazali ko linga kocha bato mosusu bazali na Kinshasa na kati na ba erreur moko tokoki koloba grave bande ko babolingo ezali bakimbangiste te nde moto bazali ko proclamer to kopesa ba résultat kuna na Congo ezali bakimbangiste te nde batindi na bakongolais nyonso bavote Joseph Kabila lelo soki bavote Joseph Kabila ezali po ete peuple ye moko amoni makambo nyonso tu oyo ya malamu Joseph Kabila azali kosala na mboka
mais botala Tshisekedi motema mabe azali na yango bazali ko planifier azali ko pesa même ordre que ba combattant bazali na poto basangisa bambongo batinda yopte pote ba combattant ya Kinshasa baziko kende ko sala opération moko ya makasi obo kende ko menacer ba kimbangiste na centre na bango ya Sayo tala nanu leader ya ndenge nini o leader ya ndenge nini. Donc pour n'aller comme que je vais tenir tout cas binemi mais tu sais que tu vas comprendre. Donc il y a moyen de pour Congo et bonga et zali ka yende mutu il faut zala na pour Congo et bonga non tu sais que il faut zala moto oyo azali ko raisonner malamu tango to lo bagay te Congo na biso zali ko zonga sima pona bato lokola ba tu sais que di bondi makate le lobo tala ndenge tu sais que di bazali ko planifier bazali ko baza ko ebisa bato ya poto ke batinda mbongo ya mingi pona opération oyo banani ba combattant ya Kinshasa ba kokende ko sala ezali opération moko ya makasi vraiment boko kende ko menacer ba kimbangise na centre ya Sayo pourquoi basali bino nini pokaka ba kimbangise ba yambaki mama Olive Lembe na kamba mais tozali ko comprendre de oyo communauté ko loke communauté kindoki pe bozo sala pepe yango bozo lo baite soki to bandeli nanu to tate bakimbangiste wana nde sango ko tambola bato bakobanga après sima na banzi ete na armée ko za démoraliser mais bino bozali pamba bino donc bino bo moni ete pona kaka makambu na bino donc tu sais que dit mon client dit ma bino balo baite ah non en tout cas ba élection ndenge le gaki mo été ba tricher donc il faut kaka bokende ko menacer bakimbangiste. Non, bandeko. En tout cas, on peut dire que plus loin. Beaucoup plus loin. Ton sengi na bakimbangi c'est nyoso bazali en Europe. Tozali ko pesa bino déjà. Bon alerte bato bazali kuna na église ya Sayo. Plan moko uti ko pesa na Belgique na bataille de peso bazali ko sala ba plan na bango na ndenga molili. Ba eba kiteke to ko côté la bango na ndenge ya CC. Ba lingi ba ti batindi message na Congo bazali ko préparer ba nani ba combattant na bango oyo bazali kuna na limité bazali ko luka mokolo bakende kuna ko menacer bakimbangise na église ya Sayo donc ezali ba plan o basali ko menacer église ya Sayo pe ko kende na kokende kotinda nani ba combattant na bango mosusu na butu ko bima pona ko tchacha ba mabulu ba bisika nyonso tu oyo kabila sali banzela esika ba bongisi pona misala ya 5 chantier ba kokende po ba tchacha ba mabulu ba lobiete mbongo wana oyo tongi banzela ya 5 chantier ezali mbongo ya peuple alors que peuple azali na droit ya kosala nyonso alingi yoka ba idée na bango bandeko l'idée ya un leader Tshisekedi. Donc pour la Tshisekedi azomona ete yesu ko ayende akotonga akosala ba makambo ya minene mais azali komikosa vraiment ezali pasi mingi pe mawa bandeko tala na Afrique du Sud balingaki ba meka magie bon moni to yebisaki bino tolobaki ete na Afrique du Sud ekoyinde la bango bon moni bandeko baki kosala ba buzoba ba misusu balongoli ba bilamba bandeko mwana mobali moko azwa longoli lamba bandeko. Non, mibali mosusu komona ekaka kitoko boyne lamba lateli elamba le bien mobali ye bandeko. Mais tala eloko na ya mibali bandeko. Okomona lembi na nzoto mbala moko yo mwasi yo lembi nzoto lobi na kanisa ki kudu mobali yango azalaki soki ndenge ni nzoka nzoto neza boye bandeko. Biso nyonso yebite mibali ya nzoto ya mibali ezalaka na esthétique pe mwasi alingaka mona ngo na ndenge esthétique mais soka moni atoza na corpulence moko ya bien mais soka moni kaka nzoto ya mibali eza ya kofionoka ndeko mwasi alembi nzoto ndenge ndeko mobali yo na Afrique du Sud bandeko mwasi basi batali ebele na internet bandeko basi batali baza kolobela kaka balobi yo nzoto ya ndenge nini bandeko eloko yango ndenge sali bandeko on dirait fil de fer. Moi c'est lingaka ete mobali azala na nzoto ya malamu metala ake kotika bolumbu bandeko na ba sud africain ndenge baza kotala eloko yango bandeko kokamwa bandeko bazwi nzoto ya bien bapesi kotala mobali boye ngambe mobali metala siko eloko na ya mibali bandeko na mawa baza koyoka ta sonita zupe atikali bolumbu bandeko mais bomoni ndenge police sud africaine bomoni ndenge bazweli bino ba décision bomoni ndenge bakomi kolokota bango bandeko balobi ete Bishop Elisa Pakata
balobi Bishop Elijah Pakata bandeko ndenga kimambangu na libumu na ye wana bandeko balobi tata wana oyo baza kobenga leki simbi ola balobi bandeko bolanda te pona ndengo bomona kana mutu munene na mukuse balobi aza na mbangu moko bandeko toye ko confirmer ngo penza ke tango balobaka ete ba pigme bazaka mbangu bandeko balobi tango afungolaki na bato bakangi bango bakomi koloba Bishop Elijah okimi biso yo mutu liboso bandaki kotinda biso bandeko bakangi bango soki bokebi te bamosusu bakozongisa bango Kinshasa bakozala na mavula bandeko bawamboli bango bakangi bango balingaki bameka magie bawamboli bango. Alors tokotala esika Epafras akokende kobimisa bango kuna esika bakangi bango na prison oyo achaka monoko makasi na bashene bakongole awa tokotala ezali pasi mingi pe mawa tokosenga kaka na bakimbangiste bazala éveillé po ete batoyo bazali na motema ya mabe mpona bango baza komona ete on dirait bakimbangiste nde mutu basali po ete Joseph Kabila azala na bokonzi. Mais wana boyebi te ke prophétie ya Papa Simon Kimbangu elobamaka depuis kala que un jeune président koya yende mutu akokamba mboka na biso bokaki yango te lokola bozali kaka bato bozali kosala mutu makasi bolinga te bino bolobaka ete bozali bana ya Papa Simon Kimbangu botambolaka na photo Papa Simon Kimbangu mais ndenge nini malobo Papa Simon Kimbangu aloba boyebi yango te. Papa Simon Kimbangu alobaki ete un jeune président koya kosala bamakambo mpe kokamwisa mokili malgré banungunungu kozala bato bakosala neti basala mo mobulu me yenda kozala wana alobaki te koko moko akoya non alobaki ke jeune alobaki koko te yango na moni ete bolingi kokanga maloba oyo ya Papa Simon Kimbangu ye moko alobaki te yango na boza kozwa déception ezali mawa mingi tosengi kaka na bakimbangiste bazala éveillé batinda bazala na sécurité ya makasi na centre ya sayo po ete plein esalami ya na Belgique balingi batinda batu kuna na église ya sayo po bakende kosala sabotage mais boyebaka ete ndenge lobi ata Zakari Bababaswe ezali na babiloko mosusu basimbaka te okokende osimbi boye vi na ope bebi bokokende bokoti na centre ya sayo bosali basanduma boye vi na bino bebi basali kosi est-ce que tango bino bokende kosala mobulu Tshisekedi avandaka vandi epa na ye bino nde bokokende bomona baproblème yango na tolobi ete bandeko toyebisaki bango ete après baélection match ekotourne bomoni ese bandi na Afrique du Sud bokomona mpe ndenge bakolokota bakombata mosusu na France bokomona mpe na Belgique ekotournele bango toyebisaki bango 5 ans na biso ekokomela bango 100 ans nzele kokomela bango mulai makolo ekokoma bango kilo bakozonga maboko pamba oyo ndenge baloba wololo nzele kokomela yo mulai makolo kokoma yo kilo bandeko makolo kokoma bango kilo. Mais to sengi na bakimbangiste bazala éveillé po ete to suite au repérer plein na bango bazali kosala baza ko cotiser bambongo po ete bakimbang banani bango moko bato awa balobi ete po ete baningisa mokili il faut babandana ko attaquer bakimbangiste na centre ya sayo toyebisi bakimbangiste nyonso bakolanda message na biso bakomisela bato ya centre ya kimbangiste kuna na sayo bazala éveillé na bana ya kuluna oyo Tshisekedi alingi atinda ezali pasi mingi pe mawa mama Rosalie na zongeli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge Papa Roger ayuti koloba tokosenga na bakimbangiste oyo bazalia na poto bakozwa message oyo bapanza déjà message d'urgence avant que bazala surpris bamona ete ngulupa ya bato ke kuna na sayo pona kosala ba mobulu banini message oyo topesi bandeko ba plein yango ezali kosala ma partie ya Bruxelles batindi message à partir ya ba combattant oyo bazali kuna na limité basi ba mobiliser bango pe bazali kosalela bango ba cotisation batinda bambongo po ete balobi trouble ife bandela nanu tango bakomona ete ba toucher ba kimbangise nde okomona ete bato nyonso tu na Congo bakozala éveillé pe bato na bango bakoya po babanda litre mbala moko ignorance totale ignorance pe balingi lisusu kokende kozwa kosomba ba pioche banini bakende batimola ba mabulu babebisa basabote ba makadamu nyonso tu Joseph Kabila atongi tala nanu idée ya bato motema mabe ya boiti wapi
Pe tosengi na la police congolaise azala éveillé na butu asirkilaga makasi po ete bokomona kaka bobandi kolamuka na tongo bato babebisi banzela bacheche bamadusu bozali koyeba te nzoka nde ezali baplay idps bato oyo bazali koprepare yango awa tala kaka bato bavandi na poto me yoka baide na bango motema mabe ya ndenge wana eloko basali ya malamu mpo na mboka me bango bazali koloba ete il faut babanda kobebisa biloko ya ba 5 chantier kochacha bamabulu na nzela eske ezalaka bandeko mpo na komona bato oyo bakokambela biso kongo ya lobi esika nini motema mabe na bango ezali bandeko ndenge mpe ezali wana tozali koyebisa bino lisusu bato ya Afrique du Sud basalaki erreur batelema basala bamarche kuna bandeko mbalo eyindeli bango eyindeli bango des fois te bandeko baka balanda pasteur oyo soki évêque soki bishop Élysée bandeko tata wana zambangu bandeko tata wana zambangu tango babandeko yebisa ngai te alandaka ngulu na tango azalaka na Kongo na mboka alandaka ngulu na makolo akangi ngulu na maboko na ndimaka te melelo na ndimi balobi ete akima na tembe bakangi bakombata mosusu bakomi kolela bandeko Eliza pakata pona koyebisa bino ete nalobaka na bino tala po bino bolinga kolanda ba message ya radio Zumel Milte tolobaka na bino ete macho ekobaluka macho ekokomela bino bololo bakanisaki tozalaki kokosa bomoni yango sikoyo Eliza pakata mbangu bandeko me bakozwa ye kaka ye tata wana ya mokuse bakozwa ye kaka me tozali koyebisa na bakimbangiste bopanza message d'urgence avant que bomona bacombattant ya IDPS bakende kobimela bino brusquement kuna na centre bamba bamabanga basala n'importe quoi mpona babebisa centre moma yango oyo bozala éveillé message topesi na bino po ete bascorpion noir na biso bake kotimbela déjà plan na bango ezali mpasi mingi mpe mawa pe bazali kosala bamarche na bango kuna na Afrique du Sud bandeko balongoli bilamba bolumbu bandeko ebongo soko tali banzoto yango mibali yango bandeko na soni basud africain babandaki kosatendre ntango mwana na mobali ya bapake aza kolongola babilamba basud africain baza kokanisa balobi oyo ndenge aza bapake boye seke kuna na se bombas bandeko ebongo ntango alongoli kaka pantalon alongoli slip ya kofionoka oyebi bato nyonso tu nzoto elemba mwana mobali yango mpe ye wana aza kotambola ebongo ntango polisi ayaki ye afieti bango bandeko mpona balingaka nde kosala bozoba ya mingi me mbala oyo bakosuka bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 tosengi lisusu na bakimbangiste bo alerte bopesa message po ete bakimbangiste oyo ya centre ya sayo bazala éveillé po ete bato ya IDPS oyo ya limete oyo ya communication na Tshisekedi plan na bango ezali ete bakende kobimisa mobulu na centre ya kimbangiste paraît-il ke balobi ete bino nde moto boantete président Joseph Kabila depuis boyambaki mama Olive Lembe na Nkamba tala ba idée ya bato bavandi na poto me ba idée moko mawa ezali pasi mingi bandeko bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci